Shalom, shalom, mes bien-aimés en Christ, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus. Ezal Sunga, Oto Bengin de Koram, nos simples messagers de Dieu. Bande connaît un message, Olombaki na kotali sa lolengeni ni ete nzambe akangola ki ko bimisa Oto Bengi, République démocratique Congo na monde Oto Bengi ya ténèbres, na maboko ya monde ya ténèbres, kulungulango Oto Bengi na royaume ya ténèbres, zwa ki yango anotage, na kazi biso ne souza ba témoin, ndenge to ka papa na biso ajisaki, koloba ete, vraiment ce qui a coopéré na diable pour aider à kotisa kimia na mboka wana ajisaki mabe. Alors c'est pour cela que konanga tokoni na batamo ko ndenge Bible zo ba que racheter les temps jour ezali mauvais. Alors balobi na Bible que vous connaîtrez la vérité et la vérité ko rendre biso libre. Et c'est pour cela eza temps eza moment où naza ko senga bande ko na biso et surtout biso mfandi na ba continent mindele eza na eloko moko où izo ningeleka. Tozotala même atmosphère ndenge ka na monde eza na eloko moko nga ba préparer o ezali penda ya kokotisa bitumba o ya makasi. Et c'est pour cela ndeko nanga biso mtofana ba continent o tobima na distraction. Tobima na distraction ezali temps eza moment ndenge Bible eza koyebisa biso so totali na Jean chapitre 4 verset 23 à 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nzambaza molimo. Yango ete biso li faut totambola na molimo. Tozana Oto Bengi combat spirituel. Et si nous marchons selon la chair, mais nous combattons pas selon la chair, selon l'esprit. Alors toyeba ete ndekonange kwa eza temps eza moment ya koduka ko préparer. Parce que c'est lui qui est à nous et plus grand que celui dans le monde. C'est pour cela pour nous compter un message na biso ko talisa pe ko pesa ete ndengeni le lengeni ete nzambe a détruit misana bango pe a tie bango na grande confusion. To ko talisa ngo lelo tika to kumisa nzambe to ko ta na message na biso. Éternel des armées Dieu tout puissant. Papa to remercie pe to commission lisusu tiko za na biso bandeli pe na clôture ya message o tika ba ndeko nyonso message ko kuta bona ba difficulté na ba problème Seigneur ozanzambe o nyonso azo kabola message o Seigneur tika kimia na yo kota na kati na ye pe na kati libota na ye pe o nyonso azo sala Seigneur tika o pesa ye ba récite pe o pesa ye solution par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ ndeto sikoloba amen. Bien, shalom, shalom, peuple de Dieu. Ndenge na lobaki était la fois passée. Plan na bango nyonso eza échoué. Donc plan et baby. Nakanisi to mona ki message moko na kabula ki ya mama na biso Oto Bengi. Mama Gombede azali mama moko azali États-Unis azali évangéliste. Oyo pe abundela kamboka nakanisi boyoka ki bino moko na kati ya ba réunion ba oni ba iko ibimaki na kati wana c'est comme pour na ko diviser Oto Bengi République démocratique du Congo. Alors, baby est ndenge na lobaka makambo ya République démocratique du Congo, ils ont concerné car ba Congolais. Ils ont concerné Oto Bengi peuple africain, puis ils ont concerné peuple de Dieu partout dans le monde. Restauration ya mboka wana, ezali restauration Afrique, restauration ya monde. Yango moni mboka na ba ngo tika on calme parce qu'il y a des promesses wana. Oto Bengi ke na kati ya mboka wana ils ont concerné royaume Congo. Pour Eza et Mboke Kokoma et Rosala royaume. Alors c'est pour cela que Konanga était au moni na kati ya mboka na kati ya oni ndenge baza kolobon Eza dia ba plan o esalemaki. Esalemaki. Parce que boyebi déjà organisation na Oto Bengi ya oni eza organisation moko satanique eza diabolique boyebi yango déjà eza na ba signe moko makambo ya ebele. Alors c'est pour cela que Konanga to moni ete nzamba zo confondre bango pas zo tia bango na mobulu boko remarquer na monde. Tubandu komona ete babinemi na yo bakoma kubunda bango na bango ndenge na yebisaki bino na problème ya guerre ezo lokawa ana ba mindele makamba sala pa biso e bandu kozongela bango makambo basala ka ba plan bango na bango bandi ko betana ba secret komo bima. Donc ndenge to mona na kata Bible batu bazwa ko take mboka bango bakomi ko beta bayi kuma bakele bakomi okima ndenge pe nzamba komucha bona grand confusion to komona ba corps o esinamaki entre Oto Bengi nani Rwanda n'Angleterre, lelo était gouvernement côté isa gouvernement ya sika gouvernement o isa kiona ya Boris akeda yukuna o basara ba corps kotinda ba réfugié na mboka wana ba réfugié ka mibali
mibali et puis bato ba utaka ba côté ya likolo kuna nete ba poche orient ba biloko ndengwana alors biloko nyonso wana tozotala ngo tozomona et a plan ya na sima donc essayer bane alors tomoni ba corps wana le gouvernement oyo ya sika balobi ke non ba corps wana bango balingi ke banilango et gouvernement ezo ngadi bandi ko senga auto bengi gaga me façon sera bango mbongo 220 millions il faut ça. Donc au moins déjà ma caméra déjà ne bandi ça même kutu ba ozo monter ba renouveler ngo déjà c'est pesi ba image boko zo la ça déjà échec na bango na makambu nyonso basala ki to moni makambu ya Kenya comment monte pays et papa na ba utiliser to monaki auto bengi roi kenego ko visiter kuna pe to moni président aux États-Unis ko visiter kuna donc ba ngaba utiliser to moni bato musu président baso benga ba rebelle o basali rébellion musu ba utaye kuna alors plani neza na sima wana ndeko nanga bato bazo puye makambo rébellion oyo ba ibite makambo nini baza koluka e makambo nini oyo te koyela bango ozomona tozana tamoko banguna bazo luka ba place ni bakokota et si toyoka ba makambo ebele. Alors tout le monde était nzamba zo konche ko tchaba una confusion pe ba mutu ba comme échec botala bilongi na bango to tali so toke na France élection n'est passée on a les élections moko ba sali quelque chose dans carte mais malgré ça mais déjà ECPC mange moko bozo mona déjà elongia ya bête de l'événement aza affaibli bozo mona même na réunion na bango tamba aza affaibli même bango bazo lo bango ba français ba bandi dia ko comprendre génie neza na carte. Et tout le monde, c'est non, organisation, nous ba non, ba si ba élection tout le monde a quoi, ils arrangé ba déjà muto ba kocha. Donc ça ba bilo comment ko faut prier ma casse, to prier ma casse. Tant que tout le monde a les peines au contre les étrangers, on est ça berrer. Il y a quoi aux contre les étrangers, mboke tambraka te na ba français. Non, les étrangers ba zalaka. Les autres qui États-Unis où ils allaient parce que multiple ba fan des autres mboka. Donc, ils allaient et nous connaissons la contribution à mon et c'est pour cela qu'ils ont mis à garde, mais quand même à Zuba, site, ou quand même, député, ceux qui 144, donc ils ont déjà opé ça, ils mangent, donc ils ont déjà entre Bango, bêta dans Sukoyo, dans Makambo, ou ils ont préparé à ma baie. Alors, tout le monde aussi, dans les États-Unis, tout le monde est dans les États-Unis, c'est ce qui se passe. Naïbisaki bino que ceux qui trompent à passer, naïbisaki bino si certains makaming ont changé. Et ceux qui réussissent à longue guerre, on a makaming ont changé. Alors, moni pourquoi baringa attentant baringa bomai. Nabi sire c'était ça makamong bazo kabasala yoko fait tout tellement na prière. Bato bazan États-Unis bo prier makasi, bo ça l'effort et t'attend na longwa. Même coup tu peux à longwa t'atikali mais ça des échecs parce que ko kwea zo kwea na ko perdre ba mémoire. Tala déjà ta comme na zone kolo a zone na ko cédé mais ezaka bazo kanga po aibia ko kwea et ce qui totali était papa na biso azali représentant na kati otobengi na Italie oyo tobengi représentant ya église monene tokomona e le lo komina kiti tokoyoka ye selon révélation oyo ya pesi ya otobengi ya troisième secret ya Fatima alobi selon révélation wana était réussi à représenter danger dans le monde. Okoka balangage ya ba politicien mingi ya ba mboka oya mindele baza kolobango réussi à représenter danger dans le monde. Ndeko nanga eza prophétie epesa mandengwana te. Eza makambo mingi o bango baza kolobala ndengo na baza ko changer révélation. Or, selon la révélation, réussi ba utiliser comme ama eza en anglais. Ba utiliser comme marteau. Et te mutu ako corriger ba pays mingo to bengi ba grand pays o izo sala makamoko selon bango to komona exemple ya Syrie ba ngaba kabola Syrie mais soki Syrie grâce que Russia kendaki kuna soki te ndemboka na panzani pe ba basili donc a corriger bango yango ete bokomona ezali déjà plan na bango oyo basalaki bazal o to benga liboke. Oh déjà il y a G ils allaient sur combattre les G7 parce que G8 c'est là qui n'a réussi à Longwe donc Nzamba tche ba on a division on a confusion totale et tout le monde était liboke wana otobike ye aza côté otobengi ya molimo papa wana aza côté ya molimo mais otobengi sikoyo
ba pays wana mususu bango basala o eza selon physique et tout monde a dit boki wana royauté wana o ya kibokonzi wana efandaka na Grande-Bretagne o to ben Angleterre parce que royauté wana o Angleterre afanda nango eza royauté Afrique mais bazwa kango et ça sous na maboko na bango te yango zo mona bango bakomi lokola bazo beloko osala soute et tout le monde aussi basangana ki na France azolo balisusu makambo fe bima na France ba yebi makambo ni bazo nga ba créer chaos pour balo ba keza ba révélation eza ba prophétie. Alors toke bato prier makasi comme on était ba mission nyonso ekwei ete na makambo nyonso balike kosala et surtout dans ma maladie wana o bokono wana yaki olinga epesa bon avantage pour basala gouvernement mondial eza gouvernement mondial teza royaume ya ténèbres awana se o eza physique mutu moko akozala mokonzi mutu akopesa ordre na monde mais échoué. Donc bazona ndaka ndenge nzamba salaka oin de Dieu bu oin de Dieu yende mutu ako diriger sur le monde mais likolo zo diriger monde na likati na ye azaye mokote siko zwa siko likambo wana yango moni ete ba obela mo lumière pour akozala mutu likolo na se lumière ekoklela na Afrique ekele monde mobimba yango moni za grand mystère za na kati wana et tout mona bango liboke na bango na soko tena Apocalypse 19:19 bako sangana na ba roi. Quand on parle les rois, baza koloba ete ba dirigeant et bako ngaba bundisa monto azali kola cheval. Monto azali kola cheval c'est Jésus-Christ Nazareth na armée na ezali invisible. Ete bisonde mto ce sont l'église. Eza yo yenga tozo former corps ya Christ. Et yango monde banga basala makambo oyo après enlèvement bango salango avant et compliqué bango totalement. Et si ko bota la différence o ezo pesa ke différence ya za ko lobake Russie a représenté danger. Na Russie na bango, na représenté danger. So totali na bango. Or bazo représenté danger yé azé responsable ya église mutezo diriger mokindi. Monde ezo tambula na molimo. Soki nzamba bendi ba esprit nyonso to komba cadavre. Yango o église za na grand influence na monde. Parce que ngo nzamba lobike to adorer en esprit parce que ça esprit. Yango pe diable t'abattu toujours en esprit. Mais ils ont manifesté dans la physique. Et tout le monde a plan na bango. Selon Otobengi Poutine, il y a le Bénin, il y a des abominations. Ils ont makambo ko salemate. Ils ont détruit civilisation na biso. Bo détruit vie bana na biso. Bana banda ko tanga baby mama papa boy comme papa. Et ba comme qui na projet même que ba kondo koma ko lakisa. Ko tchaba film ma be. Ba vidéo na kati ba école bazo lakisa ndenge nini mibali na bête basalaka basi basalaka ndenge noko que se soulager yo moko donc ba makamoko oyoke ba comme même kotan ba la sorcellerie mutu akoko changer parti na nzoto ba ki pena mwasi ba comme sepe mbali azoki mbali ba comme se mwasi ba tiepe c'est auto bengi privé na parti privé na botala niveau pena mutu akomi nyama yango ete nzamba yebaki na jeunesse. Alors, qui beau dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal. Ayebaka, ba ko incarner na bendo kwa. Bo nyama penda. Bota la second niveau. Na yena naza danger. C'est pas un baza plus danger. Yango ete ndekorangai biloko nyoso wana. Lelo ba plan nyoso basalaki eloko détruit plan na bango. Ezaki plan oyo diable apesa ki bango ba récit. Na royaume Congo où ils ont représenté centre République de Bunka du Congo. Il faut être partager ango. Ba partager ango, ba boma peuple nyonso ba zonga notage ba zongo ye eloko kaka prince wana a installé deuxième prince a installé et moyen lumière wana on de dia yate po makamone salemate. Et c'est ça bitia wana. Yango bon mokili et bouger monde à ténèbres za na mutu. Baza na grand problème. Nda diable. Ce qui ne l'a pas frappé, nous avons frappé bon namte. Diable nous a frappé bon. Mais ce qui a frappé bon pour le moment à kozanga bato. Et baza siko na confusion totale. Yango mona bilongi na bango. Tala bilongi na mona ekomi. Donc yango mona ba professeur ezo bima, ezo sale matin eza grâce à prière ya yo ya ye ya ngai, yango ezo sale ezo détruit. Bango mona kita tona bi ke toza na cœur. Yango ete tozo mona même lelo ni na ye. Oh, tout le l'élection est passée, bah triquer en gros. Mais nous sommes tous à biso to continuer à prier.
bande konangeza na makambo izo ngeleka eza makambo eza la danger parce que le seul solution batika nango bakotisa oto bengi bitumba misato oyo komema makila ebele oyo ma souffrance oyo ko permettre bango ba récupérer makambo susu mais eza déjà trop tard yango ete tokota dans le sambo to multiplier ba fort dans la carte ba prière na biso yango moni ete eloko nini nzambe ete asalaki ko détruire bango ko détruire plan na bango nyonso basalaki parce que toyebi ete na mboka wana ndenge na pesa ki bino message esalaki na prince ya ténèbres oyo abotamaki na Congo central pour nini na Congo central eza mystère eza na kati toyebi ete le Simon otobengi le prophète Simon Kimbangu bamakambo mingi de kala na côté ya bazaïla tant abotamaka fête ya monene esalemaka na monde ya ténèbres et que monde à ténèbres ce qui moi na botami o dabengi démon azali o to ngi prince à ténèbres à botami tant wa botamaka même azaku tudan bébé asa bandi musala eza mystère mo za kato yo kakakeo mwana na abapese nkindoki na kata libuma mama donc tant azali na kata libuma bimaka asa rapé opération zozonga donc eza kanengo wana alors tango abotami na Congo central était tango abotami bazwaka déjà otobengi ba prophétie na kata ba prophétie ba ibisa bango oui mwana na abotami pe akorenie mais ezana mwana moko selon identité bango bazwaki ba révélation mwana moko boye azana nord ya Angola aza mwana mobali mwana wana azana mwana moko na mukongo na ye azana mwana moko oyo ya mobali akobota mais mwana wana akobota ye na sol ya République démocratique du Congo mwana wana akobota na sol wana yende akosangana na mwana moko akokuta na mwana moko kokutana na bango ekozala explosif ekozala ete ba conquérir royaume ya ténèbres oyo prince à ténèbres wana akoya ko diriger pour na ko préparer deuxième prince oyo akoya après aza plus puissant que ye tango ye aza ko bota ma prince wana aza na tombo batilisaki kaka esprit moko ebita na ba siècle eleki na ba époque même tobengi ya Kimbangu esprit yango existaka esprit wana bakofraka yango akoya sikoyo akotika na esprit bazwi esprit wana batilize na forme mosusu ye ayaki grand serpent un grand serpent na butu mais na moi aza mutu être humain yango torobi ke ba reptilien baza ebele toza na bango na ba famille na ba école na ba bisala na ba gouvernement na ba église partout bazali baza bisote ba yeko ya balati poso na ba koko no pe bazalaka et tangu ya botemba lobi mwana ona il faut éliminer basalaka tout ba éliminer mwana ona mais ba kokaka te selon nzamba protéger kai mwana na bazwa kayete akikoma kina sori ya RDC aboti mwana wana tanga boti mwana wana alors ba pedra qui déjà contrôle mais tellement monde a tenu ba appel na ba recherche ba sala ki tous les moyens pour abotama te abotami tanga botami akoli akutani pe na mwana wana kokutana bango ndezala ki gueule contre prince ya ténèbres wana contre prince otobengi royaume ya ténèbres wana ezaki bitumba makasi toyebi ete tango nyonso prince moko ayaka mpona kwa kodétruire nzambe mpe atindaka otobengi sauveur nde tomoni atindaki Jésus nde tomoni atindi Moïse ndenge atinda mpe baprofete bana basali na nzambe mingi ndenge mpe tomoni atindaka na bafamille alors ete nzambe akomisaki bana wana banzambe devant ete royaume ya ténèbres wana devant otobengi prince ya ténèbres wana ezalaki bitumba ya makasi tango toza koyoka ete notre prophète papa na biso Jonathan apesa message moko message wana apesa loba ba ange na kati ya vision bazomema ye balakisi un grand monstre na kati ya fleuve Congo abi ezaki bizarre eloko moko ya munene balobi neni balobi ete ndenge zali awawa il faut ba bateau ya kozwa ye elongola po eza salitola bakotika ngwana te ba bateau oyoka ser moko apesa message na bite soki a comprendre azwa vision ezaka toujours les mêmes périodes
azwa vision ete ba ange ba ebise boye ba ke Zaina akufa ba bengi na kombo Zaina. Pourquoi Zaina? Azalaki prince a ténèbres ale mobali mais esprit na ina kati eza mwana mwasi. Or Zaina ezoke na mo Zaïe. Balobi oyebi ke Zaina bango ba bengi neti na loba neti sirène. Note elima moko boy mais comme on ki Zaina boyebi ke akufa. Parce que yem ta soka possession. Il y a la République démocratique du Congo. Alors, ezali ye wana prince wana. Pourquoi moi si? Parce que moi si m'tabota. Il fallait ce deuxième prince jusqu'au Aya. Où il y a plus puissant que Bango. Jean-Baptiste a baptisé Bissomai. Alors, où il y a plus puissant que Yé a combattu nos Saint-Esprit. Donc, prince wana azana oui maboko. Nakasi na pesa ba message mingi. Mindele ba ibi makambwana, ba pesa ba publicité na ba cour du monde. Azana oui maboko, liboko ne moko se représenter un grand serpent. Siko bota la imagination na ye. Donc aux autres là déjà oui maboko, sur total non 8 divisé par les opesa 4. Or 4 sur total ngoneti carré, ils opesa 4 quoi cardinaux. Soit siko de carona sangi sango, kangi sango me balu sango na sens opposite. Au commun que ça la symbole moko ya ba juif eza na message eza kati siko ye aki po akanga monde bombana baboko na ibo. Imaginez muto akanga monde siko siège na ye na fleuve Congo, donc na République démocratique Congo na centrale pour na nini ko bloquer système nyos moyen on de aya ezate et puis na état o to za nango lelo ndege église ezali donc to kokate Nzamba yeba qu'il faut bana on a ba kuta na ba détruire royaume wana. Alors tango papa na biso zoro bakamoni ezalaki un grand serpent ezalaki na champ de bataille ndakufaka. Eza de période akufi na bomoto akufi na bonyama siko esprit na ye et comme kotelengana. Balobi la réalité de l'homme c'est l'esprit. Tozali éternel. Nzamba sa biso no lengene toza éternel. Mutu abomaka esprit kaka Nzambe. Diable a mon esprit. Esprit ne siko ba code tout à perdre. Ba sala ki tout a luka évoqué. Prince wana a passé au secours et marché. Donc ete to ngoloba ete Nzambe a bloqué ba kangi aza déjà bloqué. Yango ete ndeko ngai ndenge naza ko talisa peuple de Dieu to zali na moka ba mindele to bima na distraction ezana makambo bazulu kabasala. Parce que va perdre contrôle. Et c'est pour cela tu vois lelo makambo ils ont passé na kati Afrique et surtout na Otobengi République démocratique du Congo. Yango balingi guerre wana ici la te. Ba ibi bazulu ka des moyens o lelo mutu aza ko pouiller rébellion. Ndeko nanga to keba na makambo to za ko pouiller. Ezana ba conséquences. Lelo tala ete ba conséquences ils ont passé. Alors toko talisa pourquoi ete tozo kota kanate et to vivre biloko wana. Nzamba tike biso temps. Et pour nani et conséquences nini siko ezali pe conséquences nini ezali na biso batu tokendaka kokendo kokotaka na bandako wana ya molili o lelo même ba konza biso même ba sali mususu ensemble soit disant ba komondo kota bisika wana tokotalisa conséquences nini oyo lelo papa na biso ya deuxième république o ya kozaki na kati ya mboka wana grand catastrophe o yaki pena ko détruire milé Nzamba zo sala nyos. Tomoni me bangunza, ba magicien, oh banani tout ça ba chef coutumier, oh tolobaka ba koko na biso, mutu moko ta telemi, ete akangola mboka wana. Mais makambo wana eleka bo. Ndeko nanga makambo c'est ça mais za hasardé. Il y a quelque chose de salement. Oh batu mingi pe ba éviter. Nzamba sala makambo susu ko yebate. Abundeli ope bitumbo lala ke olamuki oki mutu akufa ya abundeli ope oyebi no pété. Et lelo eza ba biloko ezobima, eza ba révélation. Oyo pe Nzamba talisa biso etango prince wana zokufa Nzamba talisa biso ba révélation etango tozoyoka prophète Jonathan zolo bango eza confirmation na makambo toyebi mais toyeba sûr et certain ko longa ya papa wana oto bengi récit et ko changer makambo ebele pe na bato na baki papa wana bazonga baboma makambo ebele et ko changer et puis ba yebi yango mais eloko nyonso ezaka toujours to télémana babondeli to redoubler d'efforts dans la prière
nakanisi na troisième partie tokotalisa ete ba caractère nini eloko nini ba trace nini o etikali na mboka o ezo freiner ete mboka wana e avancer ete mboka wana e développer ete biloko wana ceci la te nakanisi nga na bino tokotalisa pe kopesa biso leson na biso batu totikali ete tozala vraiment ete bato moko vigilant na kata bomoi na biso parce que eza ba biloko yo et détruire ba vie ya ba famille mingi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.